remercier, tous les remercier bien mingi ba bon message pour la émission du sur www.zoomel.com. Donc si bien beauté pour été vous allez comporter toujours confiance na émission na bino ko vous sana landa les lots pour meli bino basango ko bu landa na mukolo elo et pour bino te boza la kabisi pour vendre boyo kanini ko bu meli bino pour été biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango yete to sengi na bino bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel.com vous allez kabisi pour vendre dina moment oyo beaucoup zo basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000 bandeko babolingo lelo tozali nsengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokolobela bino na oyo etali accident oyo ya ewa bora oyo esalamaki bongo na Kisangani pe ndenge nini tango bazwaki bato oyo bazalaki na bomoi pe batiaki bango na avion mosusu mpona kozongisa bango na Kinshasa eloko simbi biso pe pesi biso penza esengo na motema komona ete ndenge nini mama Olive Lembe azali kotika peuple na ete na tango nyonso peuple na ye azali na pasi pe azali na problème mama Olive Lembe azali tango nyonso kokoma esika oyo peuple azali na kati na pasi pona kolakisa bolingo na ye mama Olive Lembe akomaki na aéroport ya Njili pe akei kotala bato oyo basilaki kozwa accident pe avandi na bango pe ayambi bango pe ba ambulance yaki pona komema bango na hôpital. Vraiment mama Olive Lembe azali mama présidente oyo nde to lukaka uta kala oyo to lukaka ete mokonzi oyo akozala tango nyonso pembeni ya peuple vraiment nalobaka yango tango nyonso ete Nzambe ayoka losambo na biso bana ya Congo. Tango bato mosusu balobaka ete mboka na biso ezali na kati ya libulu nano ekango amite yango na yebisaka bino ete wana nyonso to ezali maloba sukali escroquerie mais tozali koyebisa bino ete mboka na biso tango biso ba peuple tolelaka tosengaka na Nzambe lelo atindeli biso bakonzi oyo bazali ko approcher biso ba peuple pe problème nyonso to o biso ba peuple tozali na yango bakonzi bazali kozanga te ko assister biso na yango. Alors que pendant 32 ans totikalaka komona yango te. Ndeko vraiment nazali koyebisa yo ete il faut kokanisa malamu kotala tanyo soto dosala ya 32 ans oyo ba enseignaka biso et que biso ba peuple tozali ba umbu ya bakonzi. Mais lelo oyo bakonzi ya lelo bazali ko enseigner biso ete bango nde bazali ba umbu na biso pe biso ba peuple tozali bakonzi na bango po ete biso nde moto tosalaki nyonso po bango bazala wana. Yango wana tozali ko remercier mama Olive Lembe mingi na assistance na ye na présence na ye na aéroport ya Njili pona koyamba quelque bato oyo bazwaki accident oyo bazongaki na bomoi pe kolela pe na kati na bato oyo basilaki ko perdre bomoi na bango po ete balobi ete bolela na bato bazali na mawa bosepela pe na bato bazali na esengo nde eloko mama Olive Lembe azali kokokisa pona biso ba peuple congolais. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba vraiment bandeko babolingo nazali koyebisa na bino ete mama Olive Lembe mama ya boboto mama oyo ya bana ebele na kati na Congo alingi kotika bana na ye bazala na ba problème te. Tango nyonso tu tozali komona ndenge mama Olive Lembe azali kosala tango biso bana ya Congo tozali na ba problème azali ko assister biso atiki moto moko te. Mama Olive Lembe azali kolela na ba Congolais oyo bazali na kati na mawa azali kosepela pe na ba Congolais oyo bazali na kati na esengo. Yango tolobi Nzambe merci na ndenge ete opesi biso lelo bakonzi ya lelo oyo baye ko enseigner biso ete biso ba peuple nde tozali bakonzi na kati na Congo
bango bakonzi ya mboka nde bazali baumbu na biso ya mboka, il faut basala po na biso. Voilà enseignement ya kitoko oyo bakonzi ya lelo bamemeli biso. Ezali te na tango ya liboso ndenge baenseignaka biso ete mokonzi nde azali moto oyo peuple il faut zala moumbu na ye. Alors que tozalaki na ignorance obande kobosana ete biso ba peuple nde tobande kondima bato wana bazala na esika oyo bazalaki. Yango tozali ko remercier mama Olive Lembe mingi bandeko. Na tango oyo bandeko ba bolingo, botala bolingo ya mama Olive Lembe, botala ndenge nini mama Olive Lembe atikaki kokata pongi na ye, pe atiki misala na ye nyonso tu na ndako, aye na aéroport ya Njili bandeko, pona ko yamba ba rescapé oyo babikaki na liwa ya Kisangani, oyo bino nyonso tu boyebi, akei na aéroport ya Njili pona kokutana na bango pe pona ko accueillir bango, wana nyonso tu ezalaki kolakisa bolingo ya mama Olive Lembe envers biso ba peuple. Yango tolobi ete bakonzi ya lelo bayebi valeur na biso ba peuple. Tozali kopesa Nzambe merci. Tozali kokumisa Nzambe po ete Nzambe lelo akomi kolakisa biso quand même makambo ya malamba sini ya malamu à travers bakonzi ya mboka na biso. Bandeko yonso yo mona na tango ya mikoleleka to mona bakonzi ya kala. Accident ya boye salami bogoloka kaka na radio lobi. Mais nani akokende ko assister bino? Nani akokende ko tala bino? Modèle kutu bako zwela bato wana ndenge kutu bako memela bango na hôpital bakonzi kutu ya tango wana babanda ata ko yebate. Kaka radio soko lobi histoire pe leki bongo esili. Mais lelo oyo Nzambe apesi biso chance to bandi ko mona ba makambo. Il faut to kumisa nde Nzambe. Yango na tango oyo na kosenga kuna na régie ba tshela biso babilili to mona ndenge mama Olive Lembe akendeki na aéroport ya Njili pona koyamba ba rescapé oyo babikaki na liwa ya avion ya Kisangani ndenge problème ekomelaki bango ezali pasi pe mawa. Na tango oyo na kosenga na régie botshela biso babilili s'il vous plaît. C'est aux environs des 20 heures que les deux avions dépêchés par le chef de l'État ont atterri à Kinshasa. Joseph Kabila à Kisangani au chevet des accidentés, à l'aéroport international de Njili, son épouse pour la première consolation de la première dame de la République aux blessés. À chacun d'eux, Olive Lembe Kabila a un mot pour les réconforter. Des images insaisissantes pour ces passagers qui ont vécu le cauchemar vendredi, peu avant l'atterrissage du Boeing 727 d'Ewabora à l'aéroport de Kisangani. Ils ont eu la chance de survivre, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux. 77 morts, selon le dernier bilan. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda ndenge nini bousili komona première dame mama Olive Lembe na bolingo oyo azali na yango envers peuple na ye atikali simate pe akimi mbangu na aéroport ya Njili atiki misala na ye nyonso oyo azalaki na yango pe aye kokabola mawa na ye na ba rescapé oyo babikaki na liwa ya Kisangani pe
ezali kolakisa ete mama Olive Lembe alingi tango nyonso kozala pembeni ya peuple na ye pe koasiste peuple na ye na kati na mikakatano. Yango wana tozali koloba ete bandeko babolingo ebongi malamu toyeba bakonzi nini oyo biso na Kongo tokozala na bango, topona kaka mpona sentiment te, topona kaka ngulungulu te po ete ezali na bato mosusu oyo bayaka ndenge tozali koloba bazali koyela biso ba image ya ba ange de lumière nzoka nde bazali na bango bankoyi. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona geste o mama Olive Lembe auti kosala ezali kolakisa ete mama oyo azali na bolingo vraiment envers peuple na ye na kati na mboka. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini mama Olive Lembe azali tango nyonso présente pona kosala oyo peuple na ye azali nango posa pe komonisa matango nyonso peuple na ye azali na problème pe na mawa. Mama Olive Lembe azali kokabola mawa na ba peuple na ye ba o bazali na mawa pe azali kokabola esengo na ba peuple na ye o bazali na esengo. Yango ete geste o usili kosala vraiment touché biso mingi pe to sepeli na yango. Tala première dame azali kotika ba activité na ye nyonso pe pona koya ko assister kozala esika moko na peuple pe komona ndenge nini peuple azali na kati na pasi kokabola mawa wana. Voilà eloko oyo biso tozali kolinga pe tolobi ete nzambe merci po ete bakonzi oyo pesi biso bazali bakonzi ya maloba te me bazali bakonzi oyo bazali komonisa ba action na bango na kati ya mboka na biso pe auprès ya peuple. Tolingi lisusu te bato bakoyela biso ba distraction biso moko tozali bana mikete tosi tokomi déjà ba mikolo moto na moto prendre conscience avant ya kozwa décision na likambo elingi koloba te ndeko lelo baye na poto bazali koyebisa ote sala boye pona moto boye tala moto boye yenda zali bo te ndeko ozali mokolo yo moko prendre conscience po ete tango ya deuxième république nde ezalaki tobandaki koyoka ba makambo ya koyoka na matoi pe na monoko mais siko ya koyoka lisusu eza te ba internet ezali wana pe lingala facile ezali tozali komona ba makambo nyonso ba réalité nyonso tu ndenge ezali koleka na mboka ndeko yo moko koki kozwa décision na yo sans que moto ya koyebisa yo likambo po ete mingi bazali kokanisa ete na makanisi na bango nde Kongo na biso ekochange mais bazali kobosana ete nzambe asi a changer Kongo na biso depuis kala pe makambo ya malamu ezali kosalama mais monguna to satana azali kolinga koya ko distraire bato pe yango wana tolobi ete bandeko babolingo ndenge ezali wana to simba na maboko po ete tokende liboso to pesa bakonzi ya mboka na biso maboko tozala lisanga po ete wana nde nzambe akosala mingi. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango tobombeli bino pe topesi merci mingi na première dame mama Olive Lembe na geste asili kosala pe tolobi ete nzambe apambola ye abakisela ye mingi oyo azalaki kozanga na tango oyo azali na kati na mokili ya nzambe na tango oyo totiki moma oyo kitoko na bandeko nyonso to bamesani kolanda Radio Zumel 1000 bozala kaka bisika bozali pe na sima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.